Mais on boit la mobile, depuis que c'est la maille. Yo linga bitinda. Yo oke zo ba yo mo. Toujours depuis comment on était on a ça me salade. Car Myriam. Moi il est qui. Bon éviter en Afrique ça tout na moi. Na posa kuti maille on kuti sili. Yo ndo za encore. Pote ma paye mo ke zima ya ta kotinda. Jamu pote ma yo. Yo zo mo sina na otia suna. Myriam comment moi sina? Oh chérie. Yo ko rango ke isusu. Na ba moyo mato suka. Non bange. Ako mikolo yo pe ba griffer awa. On isusu. Ah tika na ba griffer de ko nje na ngoda ba ba griffer. Christian de deuxième langue on ta ba griffer te. Yo bongo ni oza ba chérie. Faut bongo ba fiti. Olinga ko mama bimba. Olinga basi musuli bana. Mais suka ngo ko maka mama te. Na ita yo komi na. Ah tika na musuli na tika na mama wasa. Ala litika na no déranger ala. Kamba kombo sikeko trop bunda wala luka. Tala, le 17 yo date na masuka OK pour l'hôpital. Le 17 yo. Le 17 yo. Mais tiens avec photo que biso mbali. Pour ça maman va expliquer. C'est bon. En tout cas qui chasse vraiment correct. Maman. Elle capacité vraiment. Aussi si ça va voyage. Ouais. C'est ça. Oh. Chantine. Lelo kutwe. Entende no luve. Yo ya ka oblo mati. Yeti na mo ngelo ko fuma tina funa ka mayibo mbisa ka kala mbinjo na makaya no la mona mwamba. Osombi nini? Na fuma yibo mbisa ka kala makaya no la mona mwamba. Tena makaya bina mimba mbinjo c'est chaque dimanche. Pla onga na lia kana ndako. Bitoto. Oya makemba na pondu batili kabli kolo. Ebite o mama la sabiso na nambo. Omo zo ripo ba biso. Yeah, aza ekolo muso ata to bala ye. Aza mwasi na biso mais photo initier na ba. Papa ya ba oya ba ya bitoto. Misa plan na ngai. Ça ndako na so ba sepe na moto so mo lo muso chérie. C'est pas ça chérie. Bande ya kida ya. Ndio mo ya bitoto ndinga kuma mata ka we. Pesa to sa kamba mba. Nga peke so mama makala te. Non, kisa. Bana kita. Zo mo na cuisine. Côté ni ya na siki nini. Na uza pela te sa fomo la somba sike mo imakasi. Mo ete yona kama zo lo bati. Afinga ngai. C'était une sonne qui est wanzu. Voilà sur ma groupe pour ndako. Uza mosi na ngati. Premier fils ninga zo ya boeza so pipir. Non pas de yo. Zoko ba sote. C'était so de keka ba kanyi so. Mimi. Mama mwana ngatamfumwe mwana ngaye. Mama tamfumo aizale. Mimi na mama yeye bakunduka yo bandaka na mama. Mimi mwana ngaye. Mama ni akatokeni na luki utandikira kondi mama. Na la lisusu te. Tamfumo mwana ngaye. Mimi yakatokende mama. Mama yakatokende. Nasa mama na yo Mimi. Nalalaka lisusu te Mimi yakatokende. Mwana ngai. Mimi tamfumo. Mimi kusala nga buite mama pasi na mutima kwa Mimi. Tamfumo mwana ni Mimi mwana ngai mama. Mama yakatokende ndaku kwa mama. Mama tandeki na kunda ngai mwana na yo mama. Nafuka mi mama tokende ndaku ko mama. Mama kusala boite mama. Tamfumo. Asa na pusala yo Mimi. Mama tokende mama. Nadia lisusu te mama. Mimi. Mimi tokende yo Mimi. Mimi telema tokende ko mama. Mama telema. Telema tokende mama. Kusala nga boite. Mama kusala boite ko mama. Telema tokende mama. Mama telema tokende. Ikilanga mama no maona diaka lisusu te kaniki naza kukonda. Pungi ezalaka lisusu te Mimi. Oh tamfumo. Tamfumo tokende mama. Oh mama, Mimi aku mana mama yote Mimi. Mimi yakatokende mama nangaya. Tamfumo yeye mono mwana. Tamfumo mono fuini kwani yeye mama. Tamfumo yeye mono tikwe.
Chérie? Tu m'appelles là? Chérie? Mais c'est pas... C'est quoi là? Chérie? Maman Maman! Maman! Oh! Comment est-ce que tu vas dire Mimi, nalobaki nini? Ndenge natikelaki biloko akata ya tamfumu kaka. Ndenge nazalaki kobundila tamfumu ayukaka biso. Nalingi makamata fumu no sute, nalingi makamata fumu no sute. Mimi suku komi bwiza mpona tamfumu. Nalingi tika bajo, tika bajo. Tozonga makamata, nalingi makamata fumu na. Mimi, nalingi ngo tamfumu asali, tamfumu yuyuka ngai. Kameli boma. Po moninga boy biozo benga tout temps fumu mama o konsta nzambe tindi na komi boy ya solo. Po baka makam ozo continuer lisusu. Na beki liboma ya komata fumu na po ozo continuer lisusu mama. Po nini? Mimi, isa puna mutu wana te yuzu tanga kumbu. Isa puna tamfumu yuka ngana yebisa yo. Soki yuzu akiti buma. Isa ni puna koli mwasi ya gode wana. Asa bakisi basa na biloko na bango. Ah mama kolo ba boy. Yuzu akiti buma kunati. Ndenge na yebisi yo mwana mwasi wana sana kisi. Asana kisi. Akusaka kusambila. Akusaka. Uzo kwa nguyenga bepo nini? Ndizaki kuna bandi babiki singa. Tukona yawa. Tamfumu biloko tamfumu nde mute sadi. Ngeta mu nyoso kudia tenga no bitamfumu kusadi la ngai. Tamfumu kusadi la ngai. Zela. Jimone ngali bomato mone ngali bomate. Ngenga muna kyo dibuma te. Tabu yoki ndaki kuna nde dibume bandira kyo kuna. Ngana muna kyo dibuma te. Siko na awa na liboma to na malamu. Uyi malamu pona biloko tamfumu. Tangu ngana zaiko luko kuna utukuta na kana yokuna uzake dibuma. Tamfumu ayibisa kinga lobi tangu yokukutana na ye. Mama tika na koloba. Okumona kaka nini nzambe ezali moninga na nga Angel na mobali na ye nde babondeli nzambe na bango na komi bomo mwana zali boma lisusu tala ngai bien. Aza kupusa yo. Dibuma uyi bango bapesaki yo. Yo fuzongisila ye. Bazana biloko ya mabi. Fuzongisila ye biloko wana. Ye babela dibuma sika zali. Ngaso kuna soko yeso pona tamfumu ndima ngai. Bango tu babiki singa. Bango te tamfumu. Yebi batu boninga na bikisa wa te. Yo di fuzongisila bango biloko la bango bazongi bamaki yo na nzoto. Bango to peso dibuma. Yo to komi singa bien bo. Tamfumu na ngai. Tamfumu tana wenga liboma. Ayibisaki ngai. Vanda kimia akubunga. Mabosanga motu pasi bepo na nini? Kuna zape mutu. Nakende kuta bango babiki singa na ya tamfumu. Kuna nzambe. Kuna tamfumu na nzambe. Nandime ya siko nani? Ndima tamfumu kundima mutu wana te. Oyi bapesio dibuma. Kundima bango te. Tamfumu abungisaka. Abungisaka batu. Tamfumu. Kundima bango disusu te. Nanga yebiso yufuzungisili ya bango. Tamfumu yebisa nga soki yobungi okuzungisila bango biloko na bango. Basa na kisi. Angel nde muta komi singa liboma. Pa azokosa ngai tamfumu asali makambo na nzoto na ngai azokosa ngai na mobali ne akomona. Liboma nanga ekozongela ye. Ekuzunga ngasi na yebisa tamfumu ekuzunga kuna. Ekuzunga muno moso nzana kisi ya kusaka na te. Tufuta kana ndako kuna. Ukutuzwa. Ama ye tamfumu mwana zungi. Ha tamfumu na lungu na ayo. Prochainement, mais tu peux bien aller au ça qui est na petit ça soit toi na yo tel là mais mon beauté mon qui bien dans c'est qui ça Papa il me dit papa il a l'air d'un moribond bonne malade mais vous me non hôpital non yes I was told les na biso ba kisi ma on surtout mais on bika de gratter chérie on bi malade na on bi quoi garçon nga bamba yesu bango ba
Faut pas ça en licon. Ah, Eric, bonne jouée. Oui, ma pressé, bon, il faut s'en aller, bon. Faut pas ça en la bonne, c'est bien. Mais la promesse est une dette. Tu sais quoi? Moi, j'aime t'appeler Sophie. Moi, c'est les colons bassés. Parce que Nathalie, catégorie, il y a la place au classe. Catégorie charmante, la catégorie belle fille. Donc, j'aime t'appeler Sophie. Tu vois, chérie, allez là, faut côté là, partout. Je t'aime à la fin. Fais-moi un bail, mon chéri. Oh mon Dieu. Comme ça, on a un peu fallu faire sauter. Ma beauté aux ânes. Ah! Bon, on bataille aux ânes, on a habité, hein? On a habité, bah, j'ai la bataille. Aux ânes, qui n'est maintenant, tu as la peau. Chez moi, tout le monde. Malgré Belanga. Non, on va le monter le Belanga. Papa, bazar m'a appuyé, baba, habité. Attends, papa, bana, on a le Belanga. Qui toque aux ânes, hein? Ah, combien de choses en a obéi là, ma soeur, papa, bana, non, qui est né. Mon ici, on peut ça. Ah, chérie, et comme bagé. Ah, boniko. Aux ânes, on obéit là, ma soeur, il y a papa, bana. Si on a zana. On sait que ça va boni. Ah, Eric. Blague, on sait que ça va. Na obeta. Boniko. Ah, t'es pas. Et en bas, souka. Biga. Pas nous. Moi, répondre à toi. Pas nous, non. C'est pas ça. Papa, on est boy, qu'on s'appelle ça. Papa, papa, nini? Hein? Papa. Papa, non, ma pas ça, bon, papa, bon, bon. Ça passe. Mais ça passe, c'est Dieu qui te sauve pour lui. Même. Maman. Comme on a dit, ça y est.
yozwa biloko ozongisela ye libuma wana oyo obelaki ezonge na kana bango ndenge nalobi ntanfumu moto alobi ntanfumu azwaki libuma oyo ya yo akutisaki yango awa yo sikoyo okende kozongisela ye moto apesaki yo libuma mama lisusu vraiment nazwango lisusu nakende ozongisa ozozwanga nani yo oyopila ngai te mpo na nini nalembi ntanfumu aza na puissance yozwa kaka oyo ntango yokokuma okoyi kozongisela libuma ngasi nabongi nanga totikaka mama mpona nini kozalaka miso boye zongisela libuma ne oyebi ndenge aluki yo boye akoki mpenga kobuma yo mbala mako zongisela libuma ne mama nazongoka malgré ngai ye kasi soki esimbi te mama kasi moti liboma ngai kozonga susu nga namoni pasi mingi fumo yozwa kaka oyo kende nango kaka bwa kaka na porte na bango oyo akonyata kaka bang libuma mbala moko kasi ezongi lisunga lisunga ndenge nini tafumo aza suba akamati ya malunguli yongo na nzoto na yo ale yokende kozongisa omoni yango mabi otuni ye malamu kikozongela nga sute mimi nga nalobi nakoluba mingi te yokende kaka bongo yo komona tafumo mpona ye ilataka te soki ilati mbala moko ya mibale ekokutana bwaka kaka na porte yokuma kaka yobwaka kaka oyo nyonso akonyata isala ye mbali isala ye mwasi oyokaka pa izongili bango bamba nyukulu yo te yo nyukula bango te mama nabenge combien de fois sikoyo yo ndenge nini mama ezonga mpe ya solo soki esimbi te ke ezongeli nga ngamna bomo emi mpona nini ozala douce boye kozala dute mpona nini soki ntanfumu alobi kende kaka ikosimba nango mwana mobimba yokaka te mpenza kende kaka bwa kaka ndenge nga alobi nakuti na ndako nasala nano nini Oui. Eu estou no sonho não gosto de porta. Macas pegou. Então eu bem que na lume. Oui. Bonjour. Bonjour. Ah, numéro 22. Ah, non, il y a un homme à Astrid. Nunca tem Astrid. A pessoa que eu carte de visite. Carte de visite é minha. Bom, tem folha de carte de visite, sua pessoa que Ah, ok. Mais il y a la tour. Eu sei ler que nem Nicole. Zéro. Merci. Si nous avons fait ta porte, nous avons fait un homme. Abi como nem Nicole ler que não. Côté, ça nous qui. Eh, bon, on va agiter au lit. Ça nous qui non. Mais pourquoi la porte nous qui? Ça nous qui? Ça nous qui nous n'a pas porte nous qui. Quel problème? Ah, c'est long. Papa Seigneur. Et non, ok, papa Seigneur bien la ticket, mais non, monter au. Est-ce que modèle on yenga prise maman na tika ki numéro kuna so bobo benginga. Mona bibate, o mo tike betinga yaka. Mwana ena ka boso problème fine singa ko la ka bela ka mo ka nde ana komia. O ka so apena nzelo za pe modèle o yet. Na afu na kota ka de visite. Ka de visite. Ah. Ele ke ninga yi. Kana ni yo pe. Wa bi ke no tika mo. Nani? Ah. Nenda. Bien. Papa za na bien mais tikeka ndeka otikaki wana azane ka bon Nani tanti Maria miela no kiti pardon wale ka mbani nanga nanga na biso mbongo otikelanga wana tuke kokana na bakisa kutu mbongo na teki ba bijou na ngai Nicolas parce que numéro ko benga ngate vraiment ya solo na le so papa ko fi bongo lo banga problème te ngai lingaka nga mona yale ole kinanga so aye mukomsuko kotuna ndo ko kotuna so ba carte de visite kasiembi ayisanga bonga ibangisi bayaka bisa bonga kila na mamba José aventurier le mo sala nika blom pona ko sexa nika ba kuna ndako pona yebi timba nisuna mona lek na ngai to moni
oyambi bien ata naza te donc yango wana nayaki ka na minute nde naoloba boye nakende hôpital nga résultat kuna bakangeli bamibi kaka amibi bakomi kisi fo ya poto nasoma na pharmacie nakendaki kotuna kisi wana batiango 15500 francs à part wana bakisi mosusu akomaki na oyeloko ya baordonnance mais eloko nayelaki kaka mbongo wana moko mpe combien 45 000 francs congolais asi tokende pe tozekoyebikinga na depasa mingi mpona papa oyetangami o bijou na ngai oyetangami o mwa biloko na nga valer mwa bilamba na nakoma koweta na kobeta batour kokende kosisaka maloba te aza papa soki mpo azobelo kosala te sikoyo nakomi na suka naza nango mwa biloko na minene na misato ngai aza nango suku te sikoyo nalingaki nayebisa yo na likambo nde namonaki eta oza nango mpe akokaya na ngai ebongaka na ya kovanda oyo avanda kasi nasalisa o te moyeteke bandeko mibali te nakotonga ndenge mabe te aye mo mpe aza limité omoni ye mpe azalaka ata mosu classe banini mais sikoyo fona yebisa nde mobali na ngai eza nango te oyo aza limité eza na libongo te bandeko ya mibali so baye na kati ya bandako normal mais ezala nde mpona komema basala mpona kokomisaka ndako wana lokwa ya ye ozomona ngai nde naza be nayaki nde mpona yebi soki naya nafanda awa nga mona kipe ntango kobota na kipe mwana na kipe kosuka bakushe kokenge nze kolamba koboya ote mpo oza yana ngai ozomona makambo mosusu elekaleka mokolo oyaka nazala na mposa tosola me ozalaka na tan te makambo elekana ezalaki bomwana ya na ngai ezalaki bomwana makambo mosusu ozoyeba te me ntango nafai na reconnaître koza ya na ngai makila na ngai nakotika yo te ata mokolo moko te na boyi te malgré ata nakoboya mpo ovande mpa na nga te sikoyo problème ezala nde papa sikoyo papa otikaka papa ya biso nakanisa ya mbani te papa ya biso yaoyo otika bavantire oyo te nicole te bazala mwasi neti nicole naloba mabe boyi naloba makambo mosusu ekomela so baproblème mosusu yo mo oyebika mama nde azalaka neta mpe otika papa mana mama vraimen ya solo wana nicole boza mawa te otoni koya eza problème te mais yo vandisa na papa kuna na betanga nanga soki nazalaki bien nanga nasenga ata mobana nga permission nayaka ya kuna ata mikolo nyonso toza se papa yoki bien comme ça soki oya oye nicole kana modele papa aza kuna tika kuna ye moko ata moza mawa te nicole siko mobali naki apaki mosala abimi te akende mosala niko koya eza problème te oyoki mais yo vandi na kuna okipe nde na papa momba mposa mai mama azala ni sans foutiste yo mama mama azala nango mama ozali na susi na oyo yo mpe namona okoko te bashokola bazopela leka kolata na kolata yo c'est Mimi. Bonjour. Mais maman yo sali. Ozana ndako ko ndenge wana nefisa ko okende te olala awa yo ke na yo ça fait 2 jours toujours le cause mona na te c'est quoi? Aboya kina ya binanga keika kota mama koso. C'est pour ça ndenge wana te. Sala ndenge wana te oyibi likambo nzambe ba sa mama sécurité. Soki nzambe alobi bongo il faut kotosa. Hein? Oyibi ko ti musika nzambe va récupérer yo. Il faut encadrement, délivrance sur quoi il faut encadrement, pas encadrer délivrance na yo. Nous avons la séance moko ya prière oyo nzambe asengi tosala ngai na yo mais qui reste mon akika kota maman na kozonga na pokwa ye wana ke 2 jours après la Yesu. OK, pas de problème. To kobonja nzambe, to remercier nzambe ndenge a permettre de tout kuta na sona mkola lelo. Mingi pe bazaka maboma pe nzambe a délivrer bango te, si lelo bazana balabala, bozalaki na bango. Mais nzambe asali ngolu lelo komi kofanda na kati ya batu. Batali yo bamoni lengwa nzambe nzambe ana foto kumisa ye tozo sama tonde bana ye na kombo na Yesu to bondeleza tu es Dieu papa tu es merveilleux nzambe na bikamwa to pambo ni kombo na yo oza malamu mingi nzambe na tozwa déception te na marche na biso na yo kolo na bikamwa oyo sali na kati ya ser mimi elekeli biso na bato elekeli mayele na mokino na kosala yango Seigneur au moins de 10 minutes nzambe apporter délivrance pe solution oyo azalaki na kati na fulu soko tambola na Kinshasa oyo tokomona bato ebele na kati na fulu liboma baza kolia biloko asali te mais ye azalaki na bango elongo yo nzambe olingaki ye okei kolokota ye bazalaki mpe ozongisi na kati na bato
Yahweh, yo pesaka bato assurance mon Dieu. On répondaka selon demande ya mon sous autorité na bongo na ye. O nyonso ya misala mabe, eli ko accompagner ye. O li kisu ko zongisa na kati na fou. To eli ko zongola yango ko bango mosika na Jesus, my God, papa. Aza mwana na wa ya bonibuza, okopesa ye libala, okopesa ye bozwi, okofulukisa ye nzambe, pe bato bakotala bakokamwa po yo zongola. O nyonso ya soloka, o nyonso ya kindoki na kati na bongo na ye, to déclarer échec nango na kombo na ye. Kimia na yo nzambe etambusa ye, esengo na yo etambusa ye na kombo na Yesu. Amen. Amen. Sœur, nzambe alingi yo mingi. Soki omeki kosala mwa rétrospectif ya vie na yo, otala ndenge ozalaki na potopoto, ndenge ozalaki na fulu. Mais nzambe atiki bato maboma ebele na Kinshasa oyo. Na mikili ya poto kotambola omona bato maboma. Mais nzambe akei kolokota yo. Amen. La cité que oza spécial koleka bato maboma nyonso. Mais nzambe amoni yo oza très spécial, oza princesse na kati ya royaume na ye, yango a récupéré. Nzambe ani foka mama na ye mama. Amen. Pas osala susi ya minene na vie na yo. Hein, c'est le projet que j'ai formé. Le projet ya nzambe pa na biso, ils ont toujours projet à bonheur. Tala ndenge asukoli yo. Okomi kitoko. Mimi a un problème? J'ai commandé à Seigneur pardon. Vous savez ma bête. Mais ne regarde pas maman. Semi. Sana kimi. Mimi problème ezali. Zamba lingio mingi. Zamba lingio mingi. Oyebi yango. Sina yebisa wa bandaka la Nzambe akotika wote parce que na projet bien par yo. Loba qu'est-ce que? Ne regarde pas maman. C'est un petit si mususu. Hein? C'est qui c'est mususu? Biso. Qu'est-ce que tu racontes? Oui, il y a qui s'est démontré. Chérie, ça c'est sérieux. Non. C'est la Eza. Oza kisi wana. Nzamba limbisa ye, hein? Nzamba limbisa ye, tellement. Mets-toi dedans. Kolela te, Nzamba lingi yo. Parce que chez vous autres, oui. C'est dit que c'est camarade. Quand il y a un problème, même tout ce autre koloba awa ngai ndenge mobile na ngai si atali sanga nzela nzambe pe ndenge fois na ngai si ekoma mama na banga sumu pepete na banga nde kombo moka kombo na Yesu tina bando ya bando kwa vie mobile na ono kwa vie koza kwa mobile na ngai. Moi je me rends compte que ça va partir, Mimi t'appelait chérie. C'est du ce qui est dans mon cœur. Écoute. Ne va pas non. Comme ça je na séduire ma marque nyonso mais akoya quitter. Na pour mander yo po kende. Nana comment Seigneur ça me pas bon. C'est que la manipa là, c'est bon bisana. C'est ce que limbisa yo. Nzamba sa limbisi yo. Oyoki. Papa le kinga bele. Kobange loro ti. Ti Nzamba lokoti yo, asukoli yo. Asa effacer ma sou. Mimi, tala. Eloko mo eko meka basala Nzambe. Soza ba pona mi Nzambe. Soza mise à part. Ba kisana mike wana ezala nguya te parce que Yesu Masia yedi nganga banganga.
Soko ndimele na banda ko biso banda kala ndimela ye. Tata ngo besa vile. Mama nakosinga mingi. Ange mobile no asembela nzamba soloka. Zalaka te pour mes amis, ne ça fait pas chier. Merci. Combat et koya mais tu as plus que vainqueur. Maman est-ce que tu comment pas tout ici sango? D'abord qu'on a pas. OK, tout est ça. Moi je ne l'ai pas déjà. Voilà. Merci, merci. Merci pour tout. Merci, merci. Merci, merci. Autorité maintenant. Il y a qu'on renvoyer esprit nios dans la carte d'un insecte na destinataire au nom de Jésus. Pour renvoyer la missile, pour renvoyer la arme, nios sur la destination. Et que de couper ici qui est outil et que de détruire au nom de Jésus. Désormais, avec moi, Nzambe Simba et Tamoussa Momoinaï, il peut y avoir pour les cas succès et accompagné par récit. Na Congo na Yesu. Qui vient dans la carte de moi Sinanga, qui vient dans la carte de mon thème na Nzambe. Gloire à Dieu ce sont les parents. Na Congo na Yesu. Amen. C'est fini, c'est Zana Kimia. Nzambe za mobate, Nzambe za mosu. Dès que tu as toujours l'opportunité, tu restes avec nous. Tu vas encadrer des délivrances. Si nous avons libéré, comme ça, vous libérer. Ok, chérie, la maison, s'il n'y a plus de gens. Ta chambre est là, sois à l'aise. Chambre, non, mais c'est les armes. Merci. C'est bien quoi. C'est plus comment on a mais limbisanga moke na ndenge na ye retard. Taka ba course en ça na beaucoup photo dégrammé hein. Et j'ai absolument. Attends, on va le faire. Ah, tika na kuna. Bele na mazo na mali ko vite. Na lati. Lati. Kama mna sukola yangu. Ah. Ekasi. Lek na ndo. Lek na. Maman. Eso za akabo. C'est pas dans la coupe à bino. Ah. Botala, il faut libérer pour comme retard. Pour qu'il y ait un peu de bon mot, ça n'a pas qu'on va faire parce que depuis combien 40 000, 45 000. Bon, tu as une cocaïne. Ça libérer. Oui bien bien. Hein? On a pas besoin d'espèce. Hein? Les athées. Bon nous sommes en banque. Ah là là, l'objet na tongo, tout le monde nzela moko ensemble na kena banque na bâtiment quelque chose. Après si vous n'a pas faire sonner papa. Non, on a sens que bouteille ça va bouteille bon. Non, moi plutôt ça. À cette miracle nous n'avons pas ça la chérie. Hein, yo moye bien mo. Et c'est na ya c'est normalement pinga koke ROT matin yo. Kote na là la kaka.
Oh, mais ça, tu as ton casse. Donc, les 4 chenilles, tu as dit tout, tu as dit choco. Nicole, moi, Papa, mais comment on va te la mouille? For ça, hein? On a bouton la mouille. C'est bon. Moi, non. C'est bon. Alors, tu peux quitter quoi? Merci. Maman de la mbongo, ouais. Bon, mais quand tu as zolate. T'es pas à comment la solo et la street. Il y a solo pour la dépense. dépense. Nicole, banda tu vas la kaka boy. Aventurière, mon nom a témoin. C'est bon ça. Comment il peut avoir des kimia boyété? Ah bon? Tant d'avada. Nicole, le gars, c'est T'es c'est la panza. Mais Kirina. Mais quand tu as noté, quand tu as osé, on lit à qui sont ça? Faut le plaisir de me Kirina, mais sur ta boîte. Qu'est-ce que tu as dit? Mais ton tout, hein? Maman, bah, tu pas t'es orgueilleux, il faut. Alors, c'est mec qui n'a pas. C'est un gars qui a été comme ça, on va te sans respect. Eh, t'as besoin. C'est mec, quand même, il faut pas pipe, là, papa, là, on est mieux sans ce soir, Azara Gay. Papa, sur la biga. Et tu as oublié ça, t'as un biga, il est le lobby. Il est maman, comme tout maman. Prenez tes maman. Et qui est déjà, mais au plus de Sangani, déjà, doit se la raraga. C'est la question. Voilà où tu as un Ngwanzu. Mbia moke. Nicole, où sont la chérie, je vais te dire 3 jours, pas docteur. So quand l'autre là on est là, le jour à kilo qui m'a collé docteur, au Lugamba sus. Ça y est là. On a pas ça Luka. Au comme muy là. Oui, Nathalie au comme maman bébé. Nathalie ni aussi là. Ah c'est que c'est quoi ça quoi le Nathalie muy. Comme demi d'ailleurs, c'est bien ma chérie. Non, ni misanga, so raboya.
te Astrid te. Non, makambo ezaka te. Nini? Astrid nazolala te. Oyeteli muluke. Makambo wana moni te Astrid. Te bizali longa na yebi te. Non, Astrid. Kasi tozali bambula Astrid. Te makambo te Astrid, pardon. Oso famille na bayoki nyonso amoi na ngai nzambe. Mais makambo ezeni. Asinga nalali te. Nini? Namoni mayo ozofinanga kingo Astrid. Ngai. Te Astrid, pardon. Otika bio nanga na nani. Soba batongo ko boni bo. Asina bo. Tu vois la maman seule me paye par muso de la tongo. Asina mbala boso na vina ngai. Oh, je sais pas maman le la. Te Astrid, pardon. Faut devant sa famille, pardon. Non, le projet de ça là, il m'a bien tika na. Mata soko mo la la. Ala sa mbedi. Banini ba vanti. Maintenant tu comprends na c'est. Tu connais que 5 heures. OK, voilà la suite. Est-ce que tu as bandé na za na bien tie? Comment ça? Téléphone na za na funa benga ndoko. On va aller pour moi. Benga ndoko, ngango ngana ngango itasi. Comment mon mbali? Oui, mon téléphone. Je dois ton moté. Tu comprends ba mna ba mira ba yoka. Ba aller sur to bunda. What? Téléphone. Ta José tu m'as bien ça. Ko na na pongi. Asi na la tu yo lali. Yo ozo trangle kingo mo. Non, asi est-ce que est-ce que na moni na Astrid na yo bisu Astrid mo so na zo no propose na bala Astrid yo sala na mo ni bo José tu m'as ba bien c'est ma muso zo lo bati ko ba na yanga sina fino ki wo liboso non Astrid o ya pelo ba mo mwasi malam na vanda na Astrid tu m'as bloqué kwa na ko so ni na bloqué kwa na tu dois attendre na zo so pa famille na afisi on a bloqué ba na ko mi série. Bon, moi, dans la moelle, ça, je suis comme serré. Téléphone, là, parce que tu es tellement bon. Bonjour, c'est mec. Cédric, mais non, on l'a qui bien été. Bon, et on a la mouki na couloir, on a la mouki na kélé, on casse la chambre, il y a un problème. Oh. C'est Kingo pas si vraiment. Attends, le porteur qui peut être. J'ai fait un Kingo. Oh, il y a Solana. eza yango te mpona soki ndenge nini curiosité te kisongisongi mpe te mai mpe nalamuki nalekani wana naoki kaka discussion yango tuka nalandaki yango mai kamwisi ngai makambo oyo ngai nakanisaka esila kasi nalobi bien discussion na bino nalandaki yango nakanisi makambo yango esila ezalaka makambo mofina bakingo tusa olotaki motu mpo mwasi na wango nakanisaka tika atika nini en tout cas eza yango te so ndeni me ngai mpo na ngai nayebi kaka tika kokoma kosambela boyeba nzambe edekeli ngai mais ozomona teke banda soki mpe bozala ndako moko mama na ye omona te ye mitali ya mama na ye papa na ye te ozomona lala bongo alankoni etikali kaka donc nayebi te soki akokufela na 17h soki akokufela na 18h alelo soki na 0h seza ye nane ebo ntina solo ozoyeba likambo ngo tozokomprendre te ya na nga ndoki monene avona na bandenge nyonso to abebiselanga libala ekamwisi ngai ye soki omeka ngo mpona oyo mobali nayebuka ndoki zoba c'est Nicole, c'est vrai ça nazosomamba solo mon Dieu mais on dit seulement ça pour na ye madame natika na ngai c'est vrai kaka yo makambo nyonso to nyonso apona soki osala kaka yo soki osala te kaka yo papa na ye alali kuna ya laboni tata ne na mama tata na ye ndalia ye na bakaka tata na mama na lié bango po papa ndenge akomana asa jomta famille sawa ngola mo ala sina la mke na ona ozela ka seme toke na moni ya nzala José yangu ta obenga na te ko benga na sutila ndako ndoki ongo bomanga ko tula wa bia yanga boni zo benga ndoki likamu nyango José obenga ndoki na likamu ozuluka nini mtuna ma na kimi sopa na ndako bana lokota na vanso na ndako nanga
ozokende nazembe okepa fami na sikoyo na comprendre nazo comprendre osasi ndoki olianga oyosika kuna moto onanga mutolaka na banko moa je suis muyombe yozonga lokutana na baso na bandundua nasoki soki obima kende tika ndako na ngai nalala te olala te motika na ndako na nga susu te nalobi soki ozwa biloko noki yebotela soki wapi so na kaluka soki wapi kende naso na posa na ndako na nga te nyama nalala te bona ofina nga soki nini po tika na nini namona so yanomaekomona nga alati ndoyanga longoli okomba nango te na butu na ndala fininga yo te tala nakomema ngambo ane te tala tai tala mwindo komi nango nakomba ndako bima ndeko nanga ndoki akitwa otata na sombaki nyonso ezoleka na famille no nayebi yango sikoyo yango ozobalakisa ngai bapapaka nayo ça va vanda leo koluka yo aolia Chama malezi na ndango ndese nyo komplika mini suna ndako penza nsembe na ngai. Via mutu za kimeteka ba problème ko nyoso ngambe. Anda nanga lebi mokina lebi pasi pesa raboete nzambe na lelo o se mfiringe po maka mususu yinza mbini bole nzambe na mwe nzambe ngote ya madini pesa pesa nini José te. Donc là il est bien. Tout le monde a 5 ans, on a passé la musique pour tout ça là. Non moi on t'a dit ça ndenge mama ya ma kasiko. A surtout qu'est-ce qu'il y a autour mama. Il y a problème ni. On dit que oh yo, au fini na kingo, au kosa doki. A bandi ko balanga n'importe quoi ko le balanga te. Nazo comprendre ngata. Même azo balanga boy. Ngaka sunde ba blague quand tout ça ba blague na biso. Donc je comme sérieux ko abim to tina ça l'autre soin na. Tina posé tout à l'école là.